Afrique, Asie, Amérique. Oyo kanga malamu le prophète de la nation. Ubo mangai na bre. Ayebate ki komo na biso boyo kanga malamu. Ba généraux. Ezali ba généraux. Akoma ya armée. Pour militaire na Merci Papa Nabiso Mayamba kuna na régie. Merci na lo yembo mak kitoko aussi continue biso fini la récréation na Congo. Toleka na lombango topesa Papa Nabiso Odon Pambu oya koteli biso na nzela singa motuna to ba fleur et pas Papa Nabiso Bokecho au premier eboto. Ah merci, bonjour Papa DSV. Eboto Papa Nangai. Napesi Papa Nabiso Bokecho mbote mingi. Bon, napesi ba leko so mbote pona obenga na portable na omona ko conférence te. Na ngai na bima mais nanda kozela na meka un peu ko féliciter Papa Nabiso. DSV na lobelo moko na mukuse ya loba boye. Oyebi soki batu bayebi importance ya leader d'opinion na kati ya lit na bango nde bakoki kofinga Papa Bokecho te. Je pense que Mututu azali awa kombo ya Bokecho eza kolobele quelque chose. Moni biso wa Congolais, on osala moi mingi moi jar. Soki mutu asali kombo il faut qu'on ndima boyeba azo peser comment. Papa wana nazo yebisa bino azali musicien congolais oyo ateka ba CD na ye ana bato balingaka ye. Présence na kati ya résistance et lobby ebele. Na lo bango te pona pesa ye moi ba orgueil moko metos à la franc. Alors soki mutu oyo vandi na ndako ozu nini tilapia na yo na mongonzo na yo na sima ya pese oyependa ko finga mutu kwa Papa Bokecho na ba radio boy. Je pense que na ebité ba bengo nani. To boy ita sana ba ana ba faute na ye azapi na biloko na bien mais etumbo ya koti yo vandi mutazo bundela yo azo bakena ko kufa pona ba Congolais. Metanga zo bonga ko kufa pona yo pona mama na yo na pona bana no ko bota na o bana no ba ko bota na ba bota mité. Tout ça là quand même conscient biso ba Congolais. Nga je pense que ba ranking so linga mutute vanda na ndaku na yo ke sala ngokuna. Mukolonga na mona Papa Bokecho akoti ya lobi pona Congo. Nga na komolo ba keno makamba Congo na moni komo kina marque moko bona vitesse moko na ko ndima même pas. Combien de lignées d'opinion obino boyiba na ngambo ba combattant. Tala Bokecho azo peser lourd. Boyiba yango ala leader d'opinion soki a lobby boyi. Atana ba élection wana na bisaka bino ba musicien ba jouer rôle munene. Il faut Bokecho bige bo voter ya titi. Batu ba ko yoka ye o ba ko voter ba ko za ta 100. Bondima yango. Eti mutu ko anga na faina ndaku na zui lance voix nanga bo voter ya titi ta cité. Parce que kombo nanu ezo sala nanu liboso nanu. Pe musala sala na Congo wana epe séquence moko boy. Non, tout ça clair. Ce que monde salaka asali moko boy. Na fond na e benga ye o ya ligne kende sala makambo na monter na télévision ya RTNC. Bilo musezo leka kuna ba finga gouvernement en place. Non na mona ngote. E ba mususu to e ba ngonde to na diaspora awa tatana to ba na ta PPRD. Ye abomba mo elongi akoya ko finga. Parce que ebi ba liaka na mbongo wana. Mais siko bato yo bazo vivre na king o baza même pas na mutu na poto. Bazo zanga même lipa ya kolia. O kanisa bango te. Na oloba mingi te na lina faire raisonner ba Congolais. Que ngai na ko kufa po na Congo te na loba yango na radio. Ba hypocrite ba ebele. Mais ba Papa Bokecho so apesi ba kombo na bango. Mais Bokecho ko ayaki na poto azumu kanda. Ako zonga pe na kina sali pa album na ye, akepe na sima kabila liembongo na ye pa vandi pe bia toni pe ba villa na ye. Boyebi yango te. Est-ce que boka so Bokecho ke na kina ozanga sponsor? Na musique folklorique ozanga sponsor. Mais il faut tous en avoir tout non tant loba na ba radio, to ba mamu to zoloba. Il n'est pas comme nous. Nous disons to ba ime, mais il y a déjà aza vedette munene o ya sala na ba référence. Tala munomta me kana ko zonga na place ya ko zalela. Totika makamba Kongo etambola ndeko ko tambola. Considérer muto zo sala eloko na ya bien, kota za ba faiblesse na ye na kuzu, mais ka ko pesa ye conseil ko yokaza muto. Alors pour terminer na ba DSV. Papa Bokecho, merci nzamba pambola yo, pour courage yo zui, tantôt nga na otika ko zo ngote. Na nga clair, pour ba yebi nga na diaspora na lo ba clair. Na kotika ko kufa po na Congo te mukolo moko te. Mais yo oyo ndino pese vie na yo po na biso, ngai prier na ngezali okende ko pozo bunda za sincère. Ce qui lelo, baluba corrompre même na $100,000 ba osala yango. Ponga na yebi pourquoi ba osala yango parce que na zalaka musicien pe na za musicien na yebi ndenge kumba maka. Il faut lobby
Bakoko tala ba combattant pa bossa makambo na bango mais batali boketu a région de ba combattant et lobe belé makambo wana. Alors papa kende liboso oya ko finga yo nzambe na omtayebi. Et donc on a conseillé yo kolanda ka benjir te omtalobi boyo zongisi garder silence sala eloko zo mona kiza malamu kende liboso. Mais na ko senga na yo tango zo leka na ba interview na ba vidéo ozala na moi argument solide ya koloba pourquoi oboyi musique. Donc soko opesa ngo pesa ka argument moko oboyi musique pona ni. Soko ba bande kunanga bazo ko appuyer biloko bazo sa ba viol banini wane komi biloko moko bien. Ko kende na ba makamu susu te po mso ko kanisa za jalousie bien nini parce que yozo lité pona mboka. Ba Alpha Blondy ba yemba banzembo yo pe yozo yemba banzembo. Alors émission kitoko to tomber na tinoka bonne chance. Et biso diaspora tozali awa tokoki pe ko suta ba makambo soki ndenge nini mais soki to na poto toza ko appuyer bino to soutenir bino niko bake tozo kanisa même ba famille oyo bazata na mutu moko te même na soki wapi pona ba poto ngote ça moi polémique même kuna na pôle nord mutako aider bango azate et to bozolité pona peuple wana ayeba ndeni ya kozwa lipa ayeba ndeni ya kozwa moko ya komela. Alors papa kanga matoi ndengo koti wana bajalu baza ebele o bakana ka boketu premier na litité mais boketu premier individuellement. Alors ka pembeni idéologie na eza bien nazo ko encourager pour lobby ozali na parti moko politique té nous allons bunda po na Congo et ceux qui to papa tisa ok na élection au soutenir ye ceux qui simbité lutte kufite papa au continuer lutte na yo mais ma parce que ndimi ko c'est kedi côté nous se voit moyen ba route nous se zo même biso na Rome ils allaient bien ceux qui to échoué na nzela ils allaient problèmeité beau continuer toujours lutte et on est là tout ça qu'on souhaitait que nzamba pe bino makasi pour na bosa la corrompité pour bo teka bendele na binote bo lité nango tinda suka na ngai na bimana de na retara mais na zela ki kaka na yoka yo pe na meka kolobano en direct pour na Congo na biso e boto desve bye bye e boto papa na biso Odon Pambo na banzi wana commandant suprême Bokechu premier ayoki toko solo ennemi à peuple congolais omoni ngwanda za mutema mabe Ngwanda Honoré Ngwanda za mutema mabe esila te akosana ki pasteur wana esila na ngote alingi soka ayoki kaka balobi ba combattant ya Honoré Ngwanda mais sala ke loko te comment se fait-il que batu bandima ke bazana simana ye non soki Ngwanda lingi bazana simana ye Etienne Tshisekedi akei na ba élection yepe Honoré Ngwanda akende kas na ba élection soka akena ba élection toko soutenir ye poza congolais ya za ko kende te akota pe na se ama ya bimaka te esika azali toyebaka te boko soutenir kaka mutu dalenea Tshisekedi akoti ye wana kei na élection Honoré Ngwanda ke na élection bako soutenir kaka mutu akoti na se ama bitumba ngo kaka na se ama jamais lukuta tolingango te toleka ne pa ndeko na biso Goyave toyoka ye lisusu eboto na sima tokokende pa ya mama na biso papa na biso prophète Muzadi yozali ntoma yoza na kimia nyos to kopesa maloba bosembo Goyave maloba epai na yo mboto mingi papa DSV zango abino de Goyave nabu na mboka Espagne na PSP mboto na les prophètes de la nation papa na biso Bokechu premier le number 1 papa DSV na kati ya mboka na biso ba musicien bazé belé ba musicien belé basala kombo mboka na biso le kenda sango pona musique to kanisa rappelé que musique wana et comme ma biso na bonheur et mes biso na bonheur te to kanisi que musique et ma biso na libération et mes biso pe na libération te kasi to moni moko ba musicien abimisi mutu a chevi na risque ndeko na biso Bokechu premier ne bela ba musicien basai pa na biso Bokechu premier a che mutu bakata a chevi na Angers de ba ndeko nos basa ko loba awa c'était monsieur à féliciter alandi ba intérêt parce que so zalé na gisasa nde pasa na vie na bien a pe na poto akufa na nzala te mais abimisi mutu et pas yopi mingi baso ko robimisa mutu te alors mutu na nga et pas ya papa na so Bokechu zaboye ndeko na nga Bokechu premier le prophète de la nation ba musicien presque nyonso o batikala na kata Kinshasa balinga ka oli souté wala biso nyoso to yebi yango balinga ka oli souté baza même prêt à ko sacrifier yo tout ozolanda ba déclaration na bango tout monde qui baza prêt même ya ko sacrifier yo kasi na lina ba papa Bokechu est-ce que ba musicien mususu voire même a na poto ba encourager ka on a lutte oyo au salaka est-ce qu'il y a pas moyen de créer un groupe de musiciens
qui veulent se débarrasser de Hippolyte Kanambe. Allô? On va dire qu'on s'est manifesté ouvertement comme yo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire tout ça? Mais tout le monde a très très bref. Merci. Merci, Papa Nabiso Goyave. De l'Espagne, Toyoka, Motuna, réponse, Papa Nabiso Bokecho premier. Allô? Nabanzi, Papa Nabiso Bokecho, Ozali Koyoka Biso? Allô? Nabanzi, Papa Nabiso Bokecho, na évité ce Ozali Koyoka Biso. Allô? Nabanzi papa na biso azali koyoka biso te tomeka mwa lo yembo kuna tomeka kozwa lisusu. Te nazali na nzela na Merci, merci papa na biso po totunaki. Olandi motuna ya papa na biso Goyave. Ouais, nalandi yango malamu. OK, okoki ko répondre ye? Ouais, merci mingi papa Ngoyam. Merci na mboka ya Espagne. Omoni na bitumba oyo ndenge moko lobi bango tu basangelinga contre makila ya 8 millions mais cause nange za juste na ko gagner bango toujours na ko gagner bango bobanga te na bitumba ya Congo babenga moto te na lita libération babenga moto te to mona ki yango na Egypte yawa batanzala batelmelaki Mubarak ba pro Mubarak bakota na bashamo mais lokola cause batanzala ezalaki ka nzamba yambaki bango pe baribiraki mboka na bango bachange badune Mubarak ya Longwe ndenge nazoko biso papa Ngoya nayebi ke baza bango baza bamandia omoni ngai nga botama na ngai mandia te et puis komo ba musicien na ngi otanga ngo lisusu te parce que bitumba na ngai yaki ba musicien te sole na ba cadre musicien po na nini bango bandeko na ngai na bayebi bien bango tout so na bina tank ezala werera JB Kofi Olomide Tchala Mona Redi Amis Adolphe Dominguez Blaise Boula Seleo Fali Fere bango tout bambiliabel bayebi ke Aridi Hippolyte Kanambe mwana ya Christophe Kanambe azali Rwandi bayebi très bien mais lokola respectera peuple na bango te yango na bazosala bao soutenir bango Rwandi mais yango ka nga nayebi na ngai nayeba na ngai Valera Mabele na ngai place na botama na mbandaka na la tumba numéro 6 na quartier Casamar nayebi Valera Congo nayebi Valera ba Congolais yango na lobaki pona mbongo te 1 million na ngana zwa na ngai na mosuni mais na botama na bango différent nzamba asalanga na ndenge mosusu nzamba tindanga na Congo ndenge mosusu ndenge na zobi sabino ke na 2011 oyo Congo ekozala libéré ezali masolo nga na solo laki pe na mona ki na lumière ya Nzambe awa tango album na ngai ekuzobima Nzambe aleki bata mokili tata ya lopango ya Congo nde Nzambe epasi na nga na sinaki na Nzambe mpo na nzembo wana nayembaki depuis bomona na ngai nalobaka na kosalela Nzambe Nzambe oleki bata mokili na nakotya nteme na maloba ya Nzambe mota kotya nteme atombola mosapi liboso ya peuple congolais Nzambe depuis bo jeunesse na ngai napesaka foi na nga mpona Congo nalobaka na kosalela peuple congolais na kotrahi jamais mabele ya Congo mota kotya nteme na maloba nazali koloba atombola mosapi liboso ya 8 millions ya bandeko na biso na kati ya Congo mabele ya Congo eza ya Nzambe. Merci vraiment surtout baki ba problème ya musicien pour le quoi babandi ko soutenir pouvoir wana ya ba Rwandais ya l'occupation ya otolobaki pour la kata baoba il faut to casser bango na kata poto ba betaka te pour message comme pas peuple congolais mais le lendemain na zo sabino bo ba combattant musu ba bimi na Kisasa déterminé bana iniki bana isa na ebike bikolote koleka na isa ya ba Congo Aridi Hippolyte Kanambe uti ko boma betidia mais victoire ya côté na biso papa ndiri tozolo bana kake to ko trahir mboka na biso te personne jamais 100 000 te 50 000 te nde na alia soka album na nge bimi peuple na nge kosoma même 1 million d'exemplaires na kozwa na nga kambongo 1 million bangi ba corrompre ngai peuple na nge kosoma
sombela nga disque lobi na kobeta na Londres na sala 5000 na kozwa 100000 wana lobi na kobeta na Bruxelles tanga album na ngai kobima na kozanga 20 millions te. Pourquoi peuple aboui peuple tonda boboto peuple elinga bolingo na ko trahir peuple ndenge wana na kalisi na luba na yemba mais le peuple congolais pas nga na dans les sengo peuple congolais ba uti kotelema d'ici 3 mois. Merci papa na biso ya mo ki na vanda ki silence papa Adani pona kumisa nzambe na ngai na respect na peuple congolais na ebi question na kufi lelo peuple congolais ba kosombela nga cercle ya kitoko ba kujonga pe ba lula avion mobimba po batika ndoto na nga na Congo mais ndenge na lalela na yango na zolo bake bakeba parce que l'élection kozala et puis topal parce que bakeba le biso bakolo na ngai ozala na Kisasa na kovanda sika mona Kisekedi ya mulumba meme na limite wana so bakobeta na masasi bakobeta na résidence Etienne Kisekedi teki mona mboka po Congo ezala libéré moto akopekisa na soutenir Kisekedi te na 2006 to soutenir ki Jean-Pierre Mbemba Kisekedi akomi na 79 ans tata boto ali Mandela na biso dernière chance carte ya chance Congolais longwa na ba distraction Congolais longwa et puis neto la tokola na bango te po baza kolangwa mbongo ya Congo pe makila ya Congo eza kolangwisa bango ngana kolanda bango te papa Jani na sepeli na radio na ngali solo to solo la bien po papa Jani bi radio li solo radio ya ba résistant radio ya Boketu premier les grands prophètes de la nation depuis bomwana na ngai na lobaka na kosalela Congo nzambule kibata mokili na kotsante mena maloba ya nzambe moto akotsante mena maloba na zali koloba atombola mosapi liboso ya 8 millions de personnes na kati ya Congo tata lopango nde yawe tata lopanga Congo nde nzambe nzambule pe mabele ya ndenge wana boloba na ngai naibi ruberwa te. Merci papa na biso Boketu zala na biso na nzela ya singa pamba te kolela te ezali mabele na biso na banzi ndeko na biso Jean-Jacques soko koti na nzela ya singa meka kozala na kimia pamba te bakopesa yo maloba eno alo ezali vraiment malamu mingi te zela tolekana pa papa na biso Jean-Jacques mama ifaso mwa bolimbisi ozali mama na biso papa Jean-Jacques okotaki mwa kala ozokota ozobima loba oyo ezali nango posa na kati na radio lisolo eboto. Ah ouais, bon d'abord na pesi merci na yo mto pesi na parole et puis na pesi bonjour ou bonsoir na wa nyos ba ko landa biso. En fait na zui mais na zui ni discussion oyo en cours na zakine bandalité mais na ndenge na comprendre c'est comme si tout parle sur le Congo étant donné que ngapi na zali moi na Congo et puis na m'intéresser. En fait na eu vraiment sujet à l'histoire de l'autre enfin thème à l'autre mais ndenge na yo ki ba moko na mi balé ba misu balobi. Je me suis rendu vite compte qu'ils allaient parler sur l'élection et puis sur le devenir à Congo. Non, papa Nabiso, Nabanzi, Olandi Malamote, Ozalaki, Nanzele Skype, Muke, Obimi, Soki, Okolanda Biso, na site ya Radio Lisolo, et Kozala Lisusu Malamu po Okola. Émission Nabiso, Ezalite, qui est parler sur l'élection. Émission Nabiso, Ezali, tozo parler sur fausse information. Oyo Bazako faire, ko se déguiser. Ba combattant na kopesa ba information ya mabe na ba radio oyo musala na bango na ebite soki basala ka service ya nani ya Hippolyte Kanambe ou bien service ba congolais o bazana social libération tole kanana ne pa mama na biso ifaso oyo ka intervention ya mama wana pe ko zwa mwa mayele okokola mama na biso ifaso to pesio maloba eboto na pesi bino mbote papa dia eboto mama na biso. Je dis que mon thème en anglais est l'élite. Mon thème en anglais est l'élite. Et l'élite a pour CP là. Et l'élite a pour Yamawate. Mais CP li mingi, n'attend on a eu qui, on a biso, Boketu, aille pour rejoindre et là qu'on le biso, tu vas dire que belle la Nicolonion sort, tu vas dire que la Nicolonion sort. C'est-à-dire tu as appuyé papa na biso qui s'est dit na ba élection. Na yango papa dia na soki na koti et ali rapport na félicité papa na biso Boketu na laki si elamba ya koi o bakoko na ibala taka na se ya makolo na ye na tili eposo ya ngando
na maboko na ye napesi ye konga mpona baréflexion na ye mpona décision na ye tozali na nzela mosusu te nalobaka yango ntango nyonso nalobi papa Tshisekedi azali fungola papa Tshisekedi azali Mandela na biso nyonso bana ya Congo tokenda nsima na ye totindika ye nde tokozwa libération ya mboka na biso mais soki tolobi ke topanzana tokozonga lisusu 150 ans après tocomprendre yango bana ya Congo. En tout cas papa nanga Bokechu nazali na mingi ya koloba te nangaki na bima ler na yoki mungongo na yo na zongi sima maloba na yo lobi nzembo na yo oyembi etelimisi ngai suki ya moto papa na ngai 2011 oyo ekoleka te Congo na biso ezala libéré papa na ngai tiana na suki wana. Merci mama na biso Ifaso Isola mama ya bana tala bolingo ya mama oyo amemaka zemi 9 mwana kati na libumu na ye ayebi pasi ya bana ayebi pasi ya bandeko o bazali kokufa na kati na mboka ya Congo tala ba bénédiction oyo apesi Bokechu premier na banzi maloba ya banguna ekokuta na nzoto na yo te pamba te ozali mutu oyo batu balobaka mingi malamu pona yo ya solo mama na biso Ifaso Isola merci na intervention ya kitoko oyo sili ko pasola mpimbo tolekana epai ya papa na biso Kalala Muzadi na mboka États-Unis d'Amérique toyoka ye eboto. Merci mingi DSV na ndenge opesi nga parole mbote na yo en tout cas na mosala ozali kosala penza na CNZD longoni ya mingi pona yo en tout cas na bandeko na biso za komema bandeko motuya ya bwania neti papa Bokechu en tout cas ezali kolakisa penza ke radio lisolo eyebi tika na pesa nano ndeko na biso Bokechu mbote Bokechu premier mbote mingi euti pa na ngai pe na ko pesa mbote na bandeko na ba bali sur la plateau Charlie Kachila Jean-Jacques mama Ifaso ainsi de suite mbote na bandeko na biso banso bali ko na biso na ngonga oyo en tout cas na maemanso nga na uti koyoka wa nazali vraiment na esengo mingi na komona ete kolo aza kotombola bana ya mboka na ye bana Congo pote basalela ye musala nayoki esengo mingi tangu nayoki ndeko nanga Bokechu aza koloba te nzambe alakisi ye amoni boye boye baza koloba na ye boye eloko wana lobi penza wana eza ya solo ezali lokuta te pona nini na lobi boye po ndeko na biso oti koloba eloko moko wa ya mutuya oyo lakisi penza ke bonzambe eza na kati na ye ndeko na biso alobi ke bakoki ko corrompre ye na eloko ata moko te alobi biloko nyonso wana ye azali na yango wana ezali molimo ya nzambe na kati na ye meme molimo wana nde oyo Yesu azalaka na yango tango satana ye koloba na ye yaka na kopesa yo bokonzi nyonso za komona na se ya mokili awa Yesu alobi ne yoza moto na lokuta nga naza deja mokonzi te naza roi ya kobota madesi badiro biloko nyonso ezanga yo yoza moto na lokuta ndeko nanga Bokechu premier simba benzela wana tozali na pacte na Satan te tozali bana ya nzambe makina na biso so ekotanga pona ekolo na biso ekotanga makina na biso Bokechu soki kaka toza na bomoko kaka oyo ndenge yo sali wana ndeko na ngai toza na besoin ko totangisa makila te soki kaka biso nyonso bana Congo to mitika kaka liboke makambo nyonso wana esili mondele kaka wana ndenge botele misaki wana akobanga biso akobanga ko tripoter bato nyonso na kisasa wana bakabila nyonso bakobanga nyonso bakokota zamba merci mingi kolo akumbama na mosala azali kosala na kati na yo nazongi mino maloba merci wana ezalaki maloba ya prophète Muzadi esika ya ndeko na ye lisusu prophète Bokechu premier na kopesa ye mwa lupamboli toyoka réponse à papa na biso Bokechu premier na maloba oyo bandeko nyonso na banzi po na kolakisa vraiment ke ba congolais balingaka yo na moni congolais kaka moko oyo muta PPRD akotaki pamba te toyebi objectif na bango mais totali bandeko ebele bango nyonso bazali kaka koya na liloba moko parce que bayebi musala oyo Bokechu premier asalaka bandeko oyo bozali kolanda biso na kati na radio lisolo
misosola tia vraiment mutu na yo na tour hein? Na banzi balandaka information na se ya kwiti te ou bien na musuni na munoko te soko yo kilikambo toyebisaka bino chaque fois na radio lisolo information nyonso tu oyo boko yoka ezala guerre ya dongo ya lokuta oya mbandaka o bakitaki boye boya tokoyebisa bino verité ndenge tosali koloba masolo ya Bokechu premier oyo bandeko balingi bapakole salite na kati na nzoto boyebi bana wana nayebaka te soki batata na bango bazalaki bana misala ya mutu wana yango esengeli kaka bana pe bakomi bawumbu ya mutu wana bakumisaka etina kutu ya kotanga kombo ya mutu wana te po asalaka na ye eloko te alors banani bakomi pe bana ya solo bandeko o bazana nzela singa kokanga mwa micro s'il te plaît bana pe bakomi lisusu bawumbu lokola batata na bango makambo kokamwa toyoka Bokechu premier na maloba kolobela ba congolais benda bango matoi ba congolais benda ba vrai ba congolais et no bana misala oyo batata na bango basalaki epa ya mutu wana yango il faut bango pe bakoma bawumbu babanda kokumisa mutu wana babanda kofinga bato bazali kobundela mboka ya Congo ba déstabiliser mais bakolonga te bazaya kodinda papa na biso Bokechu malobe pa ina yo papa jani na komba papa molimo musantu nzamba batela radio lisolo abatela ba patriote nyonso o na ngonga o toza ini na nzela moko na esprit c'est na esprit ya libération ya mboka na biso na ne 2011 omoni ngai papa jani kane na zako ebisayo batona ya bandeko na nga radio bendele nzambe alimbisa bango po bayebi monene na nzambo eza na kati na ngai te nayebisaki bango bakoyeba biso na misala ngai nakola ndenge mosusu mpe nabotama ndenge mosusu ngai nabotami na kati ya ndako ya potopoto ya matiti na mbandaka nakasi mama alataka kushi te mama alatanga lipoti mpe na makambo nyonso na bandaka koyebisa mama na ngai na ntango na bomwana yango mpe eza kosalema lelo nalobaka na koservi mboka na ngai Kongo oyo epesanga lokumu mbula na mbula nakoki kotika bandeko na ngai te ka ndenge nalobi wana ki papa jani na kati ya radio lisolo moto akointimide ngai azali te moto akobangisa ngai liwa mpo naka na garde corps te garde corps na ngai ezalaka saint esprit garde corps na ngai ezalaka makila ya 8 millions de congolais garde corps na ngai ezalaka makila ya Chebeya na Arma Tungulu ngai moto akoki kointimide ngai te mais tango bandeko na baleki na kati ya radio sababenga ngai pe baloba maloba ya lokuta nakanisi bamakila ya 8 millions de congolais na kati ya zamba pe nebale ya Congo esekaki bango makasi mpo namonaki bandeko na biso tu bakufa na moma na bango te namonaki bango na vision ndenge bazoseka bazokosala bazofinga moumbu ya nzambe ya solo bazofinga roi David ya Congo bazofinga Fumukimbanga ya Congo bazofinga Daniel na Babylone bazofinga Bakanza bazofinga mama Noirite bazofinga Lombo Franco Lukanga Jopele atikala jamais koteka Congo bazofinga Pepe Kale atikala jamais koteka Congo bazofinga Pongolov bazofinga Abeti Masikin bazofinga Epopolowai bazofinga Vongaye bazofinga Espera Jengaka bazofinga Dido Yongo bazofinga Sans Souci Mokili Mobimba bazofinga Igota Nzambi baza kofinga souffrance ya peuple congolais na 10 ans na sali libanda na boya na mela makila vert moko na ba Rwandais na mela nzamba zolanga voyage na zwango na nzela na wileri na 12 heures mo eza kobima na mwa motazoleka na jipe alobi na ngai Bokechu trema na jolio likambo il faut sauver mboka maloba motoro loba na ngai sauver mboka Bokechu bima mboka oyo sauver mboka pe na kena na kote ba passeport pe na zo visa na nga France na ya poto po na kotelemela mboka na ngai na mona ki mabele makila ya bandeko na ngai eza kotoka na mona ba guerre na Kivu makambo nga na mona batuna papa Janombe bazalonvi ba general lesi bwana tu na uta na Kivu kuna na zebisa bango ki ba Rwanda batake Congo na mona ne bandeko na nga bazokufa
2011 balinga te Rubero akokende Rubero azali tuti Vital Kamerhe azali tuti pe baloba lelo ke bozobeta bango na poto bongo 8 millions batona bazobuma bango bamamo bazoviole mwasi moko bazoviole na batuti 20 bango nde batote bato basali 6 mois impayé une année impayé to bana droit bandeko na bango badefendre bango te bokoka biso te ndenge papa ozali alobi boza moke boza poussière boyaki poussière bokozonga poussière na mabela ya Kongo bautilize bino bayebazo koutilize mais boketu premier te nga naza figurant nga nayebana teke musicien congolais nga naye banda bituma na ngai teke ya zero nazo remercier kombo ya Boketu premier oyo epesi ngai courage lelo natelemela mboka merci monsieur Boketu premier nzambe abatela yo naza koremercier sode ya Boketu premier oyo salinga baelevation ebatianga bavion partout na dépassa mbongo te peuple congolais bafutelanga babillet avion lelo natika peuple na ngai balobaki au commencement était la parole donc na liloba nde nzambe asalaki mokili na liloba yango wana kaka makasi oyo nzambe apesaki na basali ya nzambe yango wana mpe apesinga nzambe mpe abatela Coutinho Fernando sauver le Congo les passeurs oyo passeurs du peuple oyo andimi abeti 5 ans na makala oyo lelo bandeko ne tu basangana mbongo ya bujima ya korta ya cuivre ezobelisa bango maboma koza Coutinho Fernando eza juste d'ici la Coutinho Fernando akozala libanda na ndenge mosusu Kongo eza ya barwande te Kongo eza ya batuti te bozilanga mokolo bokomona nga na Kigali na kosenga bino makemba matoki bozilanga mokolo bomona nga na Bujumbura bozilanga mokolo bomona nga na Uganda nde boboma ngai me babele ya Kongo na kosede te naza fidèle na nzambe na nga naza fidèle na bakongolais ya bakongo bandundu Kasa occidental, Kasa oriental, Maniema, Kisangani, Bana Katanga, Congo kotikala 11 régions non divisées. Na zone solo matondo li papa Nzali, journaliste ya Nzambe mwana mvulusi koka bata mama mwilo. Merci wana ezalaki maloba ya prophète Boketu au premier. Na banzi bandeko nyos o bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision Lisolo Bolandi Boketu na kimia nyoso to na banzi bandeko toyeba pe mosala ya moninga oyo azali kosala na yebite nga nazomona ezaka ka question ki motema mabe oyebi bandeko na kati na diaspora bato wana basalaki barekoltaki mbongo po na bakombata bakende bitumba mbongo wana emonana kutu te metango na tuni makamba mbongo yoka bandeko oyo bazalaki batui na bango onade seve tika kaka makambu ya mbongo wana me bino bosengi mbongo bobundaka te baboketu oyo bazali kobunda kotambola bamboka na bamboka totikala koyoka te na bakombata moko mutu abimi onga mukombata ya radio Bendele ou bien ya radio Songolo me bandeko bazali kobunda bitumba ya solo me pourquoi kofinga bango soki iyo otanga banchiki na yo osilisa na ba université ya Sorbonne to ya Kundouve yo yebisa ngai ministre ya ba chinois alobaka français yo yebisa ngai président ya Russie ayebi français yango ba congolais mboka tozali koteka yango na minoko ya bapaya oyebi mwa ndinga ya bato akote yo obengi intellectuel bon boyebisa ngai bamindele oyo bayebi français te bayebi balingala te toloba kaka Angela Merkel oya biso awa ayebi français mais azali nani Bundeskanzler ya solo bandeko ba congolais ba jijaka toko banda ko juger bato na ba diplôme minene te toko juger bato na moto oyo babengi sagesse mayele kibomoto yo muto zana mayele ya papier mindele batangisi yo mais oya biso ya mutu bankoko batangisa biso pe nzambe atia kati na biso tozonga nane pe papa na biso Charlie Kashila mwana ya mfumuki mbango toyoka yo na oyo bandeko balobi yo obakisi boni na makambu ya papa na biso Boketu oyo bakoseliye na kati na ba radio bandoki balingi ba destabiliser
toyebi te bazotinda bango yo nani aza kotinda yo bakotinda yo epai ya bacombattant te me boluka nzela mosusu oyo atiaki loboko epai ya Bokecho oyo atiaki maloba mabe epai na ye. Peuple congolais boyebi radio ya solo oyo bolandaka oyo elobaka makambo ya sembo tokoselaka bandeko makambo te oyo tozali koloba ezali verité oyo amoni ke ezali verité te akota débat ekozala ngai na ye Bokecho azali wana topesa maloba epai papa na biso Charlie Kashila nde toleki epai ya mama na biso Mize. Merci mingi papa na biso diana sur photo ngana kolobaka ke mupepe bakanga kango te donc ngana ko tango na ibande na lobaki na bwaki ba frère rebelle pa ya papa Bokecho ngai na sina lobango na émission mo to beta ngana lobeli concernant likambo ya radio bendele wana parce que position na bango yebana kate et soko tali pena bien au comprendre que balobi bien que tozolité yango zo mona batu musu bazo seka ba combattant bazo seka biso baza koloba ke baza structuré te baza na leader te baza na désordre. Pourquoi? Okomona ke tendance moko boye on dirait baza na leader moko boye ba bomba ye. Or na Congo nyonso soko tali bien balobaka leader na bango Ngbanda soko tali bango nyonso tu même ba Zakari tang balobaka biso landaka ba to landaka moi ba site mususu oka leader na bango Ngbanda otali même soki nani pasteur moko na wa otiko kita ba agresser ye na kuna leader na bango Ngbanda. Donc cela veut dire que ba réalité moko bobiso na poto to yebi yango te. Donc soko tali malamu o mona te tendance ya batu mususu bien sûr baza ko combattre que mukilipe ndimi likambo mais o mona ke baza clarté. Donc si ko bozo ko bundela nani o mona peut-être que non soto dénoncer mbala moko tozo bundela biso soto la Simangbanda o mona ke ekopesa mabe alors lite ko panzana batu nyoso ko panzana parce que batu nyoso na diaspora balinga Ngbanda te marga za ko pesa biso ba information ya ko fungola biso ke no tala ezabo mais batu nyoso na diaspora eza mutu akolinga Ngbanda wana ebite lobaka ke ozala muta bendele. Donc siko problème yango wana soki ngandenge na landeli soki Bokecho apesi moi position na ye parce que na landaki conférence moko de presse o salamaki ya Félix Tshisekedi o ya kutisaki batu nyoso pona ko solola na monaki quelques combattants pe bazalaki wana ba yuyu ba o mususu bazalaki et puis ba pesaki ba point de vue na bango. Donc soko landi bango ba combattants wana ba yuyu on ko sentir que bato bazana moi position ya changement na mboka. Donc ba combattants bazali belé o presque soko na solo baboye parce que o biso to chambisu o ba mona naka o ezali ke bazako loba siko o landa ke o comprendre que ba yuyu ba tundi ba question na bango ozo sentir peut-être que c'est que ezana quelques combattants oyo bazana bit moko balingi ke mboka na bango étranger ako kolongwa. Alors soko tali siko na ba combattants ebele wa o ko sentir que ezana groupe mususu bazana tendance ya kanamba longwa mais Ngbanda remplacer. Alors, il y a deux choses. Donc, il faut comprendre que lit oyo ba Bokecho ba mené na bandeko ebele ba mené ezali lit moko tendance nyonso ekoti na kati. Tendance nyonso ekoti na kati. Na kanisi na kopesa ka exemple moi moke omoni tango oyo papa Tshisekedi apesa ki discours na ye na stade. Et tango kaka moi panique on ekotaki na ba combattant ba kendaki na mopanzi tango kaka balobaki moi quelque chose ya mabe pona IDPS na si papa diana sur le foot na papa na biso Bokecho sawana na kanisi bomoni ndenge diaspora ninganaki. Donc eloko ne lakisaki ke déjà que moto moko o ezali ke na kata lito bato baza ko bunda donc ba combattant o babanda ko bunda kala avant kutu o ba kima kala ezaki ba combattant mingi baza ko benga ba combattant IDPS. Donc sikoyo moment est venu o to so ko mona ke totali to komi ko comprendre o komona Bokecho azo solola tango azo solola o sentir peut-être que donc c'est que moto alingi pena changement alingi pena azana besoin te que soki nani ya soki nani non aza moto moko pena alingi changement et puis soko tali ba combattant mususu pe o sentir mais soko tala na bendele o komona pena ke ba bombi leader wana pena yango ozo mona ke papa eza mo mobulu biso nso na poto tozali awa tozoko bundela un certain Ngbanda te parce que soko tali malamu l'air mbemba a présenté qui candidature na ye to mona ki vraiment biso nyonso na bata IDPS ba ke voter mbemba to mona ki biso nyonso bata nyonso bo voter mbemba poto benga na ye biso nyonso zaki soutenir mbemba. Donc lelo pe pona ni to sala ki ndema poto mona ki ke
azali to débarrasser na Hippolyte Kanambe oyo ba papa na biso basa ko bunda lelo na biso moko peut-être bunda lelo mais et comme lelo totali na no vieux moko boazana ba 70 quelque awa zolobi ke bana et puis bataille de pesa ba kufi mingi na lingina zwaka pouvoir na pesa bino moko bo gérer pouvoir na bino alors combat ikufaka te combat soko ye lelo ba soutenir yo esimbité yo kanisi mbemba soko azalaki wana bato balinga ba balukila ete soko akendeki na ba gauche balinga ba balukila et combat nga toujours continuer alors lelo papa o Tshisekedi aye alobi ke non tozo kende siko ke na récupérer parce que ngana za na kata terrain na moni ke Teresa na ngo ya ko beba Teresa na mutu moko ko changa libaya te donc to kende na récupérer na pesa bino to récupérer na pesa bino alors ba papa na biso boketu ba comprendre parce que so ba zalaki na tendance confondue ba nga ba ndima te ba nga ba non to ngato comprendre kaka bato ba na tendance côté mosusu mais elobeli wana zo sentir que ba boakeli mabanga pourquoi ba lingaki te ki akende ba côté oyo azo kende na ba tendance wana donc aza mutu ezalaki ke il faut compter langana na sima yango moni ke il faut ba bomayo parce que radio bendele za ngwana mais ngai na boaka kaka toujours ba fleur na mutu malamu makambo belé oyo papa na biso auti kolobawa alobi makambo moko très important na kota la mayele na ya bomutu parce que biso tala kaka ya bomutu oyo bakoko on ressentir pendant que mutu ya ça soit fêté alobi no moko très important que or diamant cuivre nyos wana ezali ya ngai parce que na ça congolais donc cela veut dire que sur mutu alobi ngona alati Congo moviment za la mukongo ozala muluba ozala mutu abandundu ozala soki nani donc alati yango na mutu na ye donc a remplaçant aussi qu'on a ba richesse yango alobi ke richesse nyonso ya Congo eza na mutu na ngai donc asa na tina ya richesse on a te po azalaka nango déjà donc ngana ko pesa ye kaka ba fleur na ko pesa ye kaka na bateau yo ngana benga ki bango ke banyoka biloko mike o bazana ngo tshaba kal o bazana batandasi moko ya pamba o baningi bazong sabiso na makambo to zalaki na 30 ans so ya boumbu baningi bazong sabiso na makambo na biso to zana ngote to lingi changement ba jeune oyo bazoya lelo ezali ba jeune oyo ba colonizaki te ba jeune oyo ba colonizaki ezali ba papa na biso basi bakufaki biso za ba jeune oyo to yebi ata colonisation ndenge ezalaka te alors to telema kaka ndenge boketu aza koloba to telema to zwa mboka na biso po ba mindele ba comprendre que ba oyo bango ba colonizaki eza oyo ya lelo te ba oyo bango ba colonizaki ezali oyo basi baleka kala bakufa donc ngai na pese susu ba frère papa na biso alanda ba gauche droite te radio ya solo oyo ya yebi ke na diaspora o balobaka vérité yango yo tango nyonso alingi koya akozala bienvenu et puis tokoyamba ye kitoko bandeko ebele baza koyoka ye na ngonga oyo donc yango na koti lelo mpona kopesa ye losako et puis ba fleur ebele vraiment na mosala na ye alemba te akende liboso toujours papa na biso diana nazongi silo maloba merci papa na biso Charlie Kashila toleki na lombangu et puis papa na biso Jean-Jacques na banzi o comprendre motuna mpe maloba na yo na boketu premier po tozali kokende vraiment na suka émission na biso allo une fois merci allo nasi bozo konga toza ko landa yo voilà enfin na yani na landi de kolobi bon ezali kande yo na baki na zui train zaki en cours na zui on a arrêt à katikati donc on a meki ko comprendre que non ben voilà ezali pour na bien à Congo autour de la awa et puis na remercier les bino na remercier bino de moto zuli kanisa au 5 sabatu boye ezali bien ko partager la marque wana exactement bien mais na koki ko baxelo côté parce que na zana minute na zoyo kaka koyoka parce que pour comprendre vraiment de quoi il s'agit donc pour le baké non na boka liloba bona bakisa exactement na comprendre vraiment de quoi il s'agit pour na tuna ki yo oyipsi ngaite de quoi il s'agit mais na la ndakana yo kati place na aussi ça comme ça à ta prochainement na robeke ko baxel merci papa na biso toleki pa mama na biso mise sokozali na liloba moke ya koloba kaka na papa bokecho pamba te biso tozali awa na stade munene tozali bato te babetaka émission moko bokei nango ti 0h ya kofingaka bato te biso tolobaka ba oyo eza essentiel mama mise topesi yo maloba eboto papa DSV la nyonso na conférence ba na radio du soleil boto na bino papa bokecho eboto na yo papa losako pona banzembo na yo eza ko pesa ba courage oza kolela à travers banzembo na yo
oza koganga kanda na yo à travers banzembo na yo, oza ko mobiliser à travers banzembo na yo, na ndimite moto akoyembaka ndenge wana na makasi na nyonso ya nzoto na bamawa na bakanda wana nyonso akoki kosala oyo bakoki kokostela oyo makambo akanisa te okoki kosala oyo balobi osali wana. En tout cas bato baza misusu baza koganga ke bazobundela Congo, mais tozomona résultat moko te, tozomona ndenge bazobundela Congo yango te. Kobundela Congo eza na ndenge nyonso to papa. Kaka banda banzembo no wana ndenge ozoloba wana, ndenge ozolela wana, ndenge ozoganga wana, bituma mobimba yango wana, bituma susu ya ndenge nini susu bango balingi ezala susu na kati ya Congo. Bituma monene yo ozosala yango wana, mobilisation yo ozosala wana na maloba na yo papa, eleki na nyonso, kolela wana yo ozolela wana, eleki na nyonso to papa na ngai. Yo tala liboso, nzambe no na motema na pesa kimia, kolela te oto lobi koleli po yo ki ba lobi bo te papa. Oza tina kolela te, justice ya nzambe ezali. Nzambe na yo azotala yo ayebi motema na yo, ayebo ozosala oyo ozobundela ayebi yango. Oza na tina ya kolela te, oza pe na tina ya kolanda bango te. Bazali o bango bazali, baza na kati ya bobungi. Bazosala bongo pona nini po bato babosa na oyo eza na motuya. Eloko ya motuya na kati ya Congo na tango oyo bango baza kosala bapito pale wana, ezali liberté ya Congo, ezali kobundela Congo, eza ba makambo ya mike wana pembeni te. Nazongisa na maloba. Merci mama na biso Mize, merci na bandeko nyonso oyo bolandi biso na tango oyo. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso. Pamba te biso tosalelaka obele ngonga, pamba te émission mosusu ezali na nsima. Biso tozali batu oyo topesaka ba éclaircissement pe tolobaka vérité na peuple congolais. Nzambe apesi biso tolanda banzela, alakisi biso nzela ya malamu na ya mabe, me ye aponeli biso ya malamu. Papa na biso Bokechu ye atalisi biso pe ba congolais o bazali na bekai na misu, tokende to soutenir Etienne Tshisekedi nzela ya élection. Pamba te na bitumba to na manduki toyoki pe mwa ba histoire lokuta ya tro eza kosalama te, tokende na élection mboka ya Congo. Peuple congolais esika nyonso yo zali, soki oyoki moto to radio songolo ezali koloba mabe oya ba combattant kokosela bango, bandeko channel lito ino na kati na radio lisolo oyoka, est-ce que ça vrai? Il faut koyeba que no Satan zali déjà risé lokola bayebi ke sika na bango zali kosimba te, tika Bokechu premier azali na ampleur ya kosakana te, to meka ko chrétien bango, to meka ko déstabiliser bango, or ke bayebi ke peuple congolais alalité azali koyeba lokuta. Groupe ya bandoki to groupe ya batu ya mabe ezali na kati na bitumba nyonso tu bato ya malamu bazalaka pe bato ya mabe bazalaka. Bato ya mabe oyo komona bango wana bayaka kaka na liboso pona kokosa lokuta, me tour oyo tokobanda kokanga bango nyonso tu bato ya lokuta pe kolia fimbo. Ndeko na nga soko lingi litoi na yo epola obima tofina tia litoi esika o baza koloba makambo lokuta to ba message ya mabe ya kokosela bato. Moto ya botama na lokuta azali yena ndoki bazali famille moko, me biso bana na nzambe tozali na mapapu esika otolobi ba angelu ya nzambe, susi na biso zali libération. Napesi mbote na ngai na bana nyonso ya Belgique pe ba combattant nyonso ya mboka Belgique, na pesi mbote na ba combattant ya mboka ya France, Londres, Allemagne, mokili mobimba esika bino bozali bolemba te lit oyo ekosuka wa te. Congolais oyo alingi ko déstabiliser lit oyo tokolandela ye pe tokonyata ye bakolonga te, kotia litoi bisika ya buzoba te, kotia litoi esika oyo bazali koloba mabe ya mama na yo te. Mama na biso ezali Congo, tokokende na Congo ti na suka oyo akotaki na mai oxygène, soki babotola ye, soki achola, soki aza wapi toyebi te, tokolandaka ye ata mokolo moko te, tokokumisaka ye pe te, tokolobaka pe bakombo na ye te, po bakombo na ye eza bakombo moko ya libabe
mais tokolobaka ba kombo ya bana nzambe oyo ezali kopesa ba vibration oyo ezali kopesa ba vivacité oyo ezali kopesa nguya ya solo bandeko moto azali na matoyi ya koyoka akoyoka ya solo bandeko tokomi vraiment na suka ya sombele ya masolo na biso tokolekana topesa papa na biso Bokecho premier ye ayeba kobeta mwa mokoroto moke ya kobeta mokoroto na ba peuple congolais oyo balingaka ye oyo balandaka ye oyo baza na susi ya mboka soki bakolanda bampuku oyo tobenga bango mpuku madusu misato baza na nzela fixe bakendaka te oyo balobi oyo azali ni chaud ni froid tokosanza ye moto azali na tendance te tokoyeba ye ndenge nini vrai combattant okoyeba ye na baparole na ye vrai résistant okoyeba ye na baparole na ye oyo wana bazali kosala ki combattant to ki résistant wana ezali ki journalisme ou bien ezali batintin ou bien ezali banani baza koluka neti kaka soko moni mutu apesi kombo liyebo o liswa nzambe o loboko boye na boye ba journaliste o bazali ko bomba ba kombo na bango bazali ko pesa ba kombo ba tomati lisu polele soki nani motute liboka wana bandeko alo ba kombo na ya solo. Est-ce que Bokecho premier banda boyeba ya changer kombo? Est-ce que DSV a changé kombo? Mais bato magui bazali ndenge moko na bato shekula na ba bato li peka ba miyibi ba changeaka ba kombo pe ko changer mikanda tokozwaka bango bakoleka na cour suprême ya DSV Diana Sulufutu de vous pertale combattant de la cause nationale. Papa na biso Bokecho premier pese la ba congolais nyo surtout na makambo o ba yoki balanda to balanda te pe na binemi na yo pe na binemi ya Congo eboto. Merci papa Zani na sepeli mingi radio lisolo merci ba congolais tout na seli bino bokota na radio lisolo bozwa ba information ya solo o bitumbo tozali na yango nali awa na zako pesa mbela na pesi mbela na ngai les 11 rendez-vous na Stade de France les 11 biso tout ba combattant ya Belgique ya Londres ya Hollande ya Allemagne ya Suisse to kutara biso tout na Stade de France pona kosala kopekisa bitumba oyo ya ba musicien bazali werera na ipupa bazali koya po bameka bakombata oyo nzambe asatemisi bango yo koya na masolo ya lokuta ya kotanga kombo ya muumbu ya nzambe oyo atikala jamais koteka mboka oyo asakrifie vie na ye mobimba mpona mabele ya Congo omone bosuki la voix du peuple c'est la voix de Dieu peuple congolais bakoti na radio du solo mpe bakisi bino soni boyaki na banimero na ngai bobenga ngai te bokomeka mwana nzambe oyo atikala jamais koteka mboka na ye eske ye ngwanda nasina kotala ndako na ye akabelanga deja 1 euro eske nasina mona ye ka mbala moko na Kutino Fernando tokendaka kuna mpona tokonotala discours na ye nalobi ne kutu ngonga ekoki olobi mingi sala ozonga Congo moto azonga Congo kaka Kutino Fernando ye atikala na se ya mai so mpe aza na ebale ya bolenge so mpe na Tanzania
clair yango vraiment radio lisolo ba mama nyoso o barakata radio lisolo nzamba batela mabota na bino totikali na mikola kutanga Boketu premier na kombo ya 8 millions de morts na kombo ya Bakanja Anuariti na kombo Mangengeli mama Kita Vita cardinal etu cardinal etudo Malula nazo soutenir Etienne Tshisekedi mona mboka oyo azwa mangwele lokola ngai oyo abundi nzamba bateli etia comme na 79 bobo bunisa Etienne Tshisekedi yo bunisa Tshisekedi yo nini ata biso bakombata to ningisaki papa la biso Etienne Tshisekedi po ayebisa biso ke après ce motola meko triché tozonga na Tunisie Dieu merci papa Etienne Tshisekedi akomprendaki tanga kitaki na gare du midi batuni keso balobi soka triché papa Etienne Tshisekedi abi tozonga na Tunisie na Egypte akomprendaki maloba bana na epalbi momo il fait sauver peuple na la lei na poussa na commune na 79 na Hollande 80 il fait tika histoire Tshisekedi akotika histoire yo aridi polite kanambe na français na yo ya ba rwandais un irretrait pour sa président mina zali irretrait ana niveau ko diriger Congo te yoko si yoko corrompre ngana richesse ya Congo ona botama nango na tambola likolo nango vila mbanda ka mombeza na pétrole o lelo ke so peut papa qui se keda kobi bo to kosala pe pétrole na biso pe mboke komi riche yo corrompre nga yo mutu koma Congo na 1997 yo o corrompre na moto abotami depuis 1965 o lelo na komi na 46 yo corrompre na richesse na ngai et puis bazolo bake Boketu premier a changé kaka bino so bokutani na mindele ndelengi so bomoni ke bato ya ezala MR comprendre que Boketu premier aza leader tika tobenga Boketu premier na bakombata tosala débat ya wato lobi Boketu premier même avec mindele ba diable pona luka solution qui se keda comme président je suis prêt même ko négocier na Sarkozy na zape na ba démarche na zo sala démarche na kutana na madame socialiste ya gauche madame Martine na zo sala pe démarche na kutana na bata Sarkozy na kutana côté pe lettre na kutana na roi Albert II na ba flamand Yves Letel poto bisa bango makambo ka ridi politique na me dégage na zo sala ba démarche nana ba congolais pe musu baliaka na bango lelo de kutana Charles Michel lobi na kutana na roi bokomona yango to komona bokufa mon peuple motakokoka ngote to bundi 10 etikali ka 6 mois victoire à Congo vive la révolution congolaise vive papa Dani radio lisolo motakokoka ngote oya komeka na papa Dani komona moto ekoyela ye bou omona moto bou bomona moto radio lisolo suki sibino bokaza ba robomba information bolo baba maloba lokutala ba radio na bino ngana motangwanda te ngwanda lesanga te ngwanda emokutu na mbanda kaza na ndako te ese ngwanda na mbanda ka tonga ndako ken wadondo na mbanda ka tonga ndako mbanda ka yangwane koma zamba banyame koma ko bimala vila mbanda ka eza na nini wako distraire bato ba distraction on comprend nzamba changer le bina na papa Dani mbula na mbula era ba changement nzamba mona ki apesi bino mboka 50 bokokite bozina suka na ngobo tikeli couloir et pas ba kadam na Museveni baboma 8 millions 10 millions de morts vous serez jugés d'ici là on comprend yo ko nzamba ko linaka ko wana tikale pa la bino ya wanza ba kotisi ba combattant ya Belgique na kumisi ba combattant Belgique merci bino tout na musabo zo sala merci na papa Odon Mbo na mama Liu Mutumos merci ba combattant ya Paris bino tout uni rendez-vous le 11 juin na stade de France na remercier ba combattant à Suisse général Ngando les crocodiles ba combattant à Londres merci bana Londres bozala bino uni bo diviser Congo te po moto koyala makaba ko diviser Congo akokoma pe le 6 décembre to kokufa yo moko okomona kaka velo nzoka nde trater yango na papa na zongisi matondoli na radio bende radio lisolo na tikali fidèle nanga na radio lisolo na kusoma sona na message na numéro na yo na kubengo pona peso ba information merci vraiment papa na ndingo pesingata na ngongo tuna lekisa information pour ba patriote ba combattant ba ndeko nanga ba information vraiment vive la révolution congolaise d'ici là qui se queda kozala président ya Congo to kitama na aéroport andini to kena Kinkole ou bien na maluku kuna tozima makulu na biso to tia
na fleuve Congo